Président Joe Biden amemamaki na minganga lobiloleki nsima na kozwali kama na lokolo na ye. Na mibu tuku sambona mwambe, Joe Biden akamolaki lokolo tango azalaki kosakana na mbwana ye akolapa ndai le 20 janvier. Barnabé Milinganyo ya Rassemblement des leaders congolais ya FCC azali kosenga lelo na bazuzi kozongela kosamba nsima na etumbu ya mibu misato mwa misala makasi akatelamaki o mokolo mwa mposo. Akangamaki asambaki pe akitisamaki olikambo o mwa mposo na bofundami na maloba ya kofinga pe akolakaliwa na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Mokambi ya Africa CDC ba centre ya bokengeli pe bopekisi makono na Africa Dr. John Kengasson apesi lusako na bakambi ba RDC na makasi basali kino sika na bitumba na COVID-19 na bakonikaka nkoto zomi na mibale pe bawe nkama misato. Dr. Kengasson alobi tango ya komilengela pona mangwele yangoyo azali na Kinshasa utolobi loleki. Ba Léopards ya babali ya RDC baleki na etape ya suka ya Afrobasket ekobetama na sanza ya mibale na Tunis nsima na kolonga Madagascar 82-64 na tournoi ya Kigali. Bakoyaki liboso ya bayi Tunis kasi yambo balongaki Centrafrique.